Fidèles téléspectateurs, il y a RTVE, Mbote Nabino, partout besoin de Nabanda Kukolanda, émission Nabino Bolingaka Bososoli, ou Pesamaka Nawabino, Ndeko Nabino, Ami Nabino de tous les temps, Makosa Excellence. Je pense que Tobaraki na RTVE, et ben mission Zali, il y a Kitoko, ça vous permettre Nabana Nzambi de se retrouver, peuple congolais, partout dans le monde, bazala vraiment édifié. C'est pour cela le lot, Toali, Awa na peut-être le lot, na bandeko oyo baye vraiment ko participer na émission moko zali émission moko très kitoko na kosenga na yo ko zapete tikala toujours connecté branché na RTVE so courant ekei bota groupe parce que tozali awa na émission oyo bandeko ezali découverte ya makambo oyo tango mususu oyo bakite na vie na yo ndenge émission oyo za koleka boye bota ba crédit na ba téléphone pour bobenga bosa biso ba SMS na bino pour na koyeba suite ya makambo boyo kelango. Alors to lelo na plateau lelo na ba invité na biso na loboko na ngai ya mobali tozali na apôtre Raymond Amis ozali mokambi ya Sigomor Ministry Mbote Mosala na Nzambe. Mbote monsieur le journaliste. Bonne santé. Non Nzambe azobatelanga. Boni pe mosala ya nkolo kuna. Nzambe moko aza na contrôle la nyonso. Merci beaucoup. Na loboko na ngai ya mwasi tozali na mosali na Nzambe le prophète Gabriel Etuli. Mbote mosali na Nzambe. Oui, mbote mkonduka. Azali moko ya basali na kati ya église Tabernacle Jubilé. Boni santé ya église. Vraiment l'angolu ya Nzambe tozokende malamu, toza ko évoluer bien. L'angolu ya Nzambe Kimezali. Ok. Nangola Nzambe Kimezali, ndenge tolosaki bino, sujet to kosola na bino lelo na bandeko ezali l'avènement de Jésus-Christ. Et le bi boyei ya nkolo Yesu Masiya. Na ba invité na biso mibale to na bango na plateau awa. O azali na loboko na ngai ya mwasi, le prophète Gabriel Etuli azali moko ya basali ya Jésus-Christ. C'est-à-dire aye ko représenter Jésus-Christ na émission tant que cela na comprendre pourquoi na kolba boy aye ko représenter Jésus-Christ pour na bango bazali ko vivre na temps oyo Jésus-Christ azana bango ensemble donc mo kambi na bango nde Jésus-Christ eza bango mosala Nzambe donc pour na bango église oyo bakokamba Tabernacle Jubilé ezali église oyo Jésus-Christ ye moko en chair esi aye pe tokodécouvrir yango ensemble tant tosola na ye ayebisa biso Jésus-Christ aye ndenge nini par rapport à basigne oyo bible elobela tozela mais tozali surpris komona mbala moko ke Jésus-Christ aye. Alors na ngambo ya loboko na ngai ya mobali awa apôtre Raymond Amisi ye alingi pe kopesa lumière par rapport à la kotelemela démarche na bango to vision na bango ndenge bayeli que Jésus-Christ aye pour na ntoma aza ba argument oyo akopesa pour na kotelesa ke Jésus-Christ oyo bango bakolobela aza ya solo te. Alors toza kokenda bino malembe l'homme de Dieu le prophète Gabriel baimboka bakolanda nanu parce que eza eloko oyo ya mbala liboso ntango mosusu mpo na temps oyo parce que toyebi ke na baepoke eleki baprophète ebele babimaka banzambe mpe babimaka toyebi badie mokuna badie banani bazalaka oyo mpe lelo baleka mais lelo boyeli biso message moko oyo ezali kokamwisa bato baimboka balingi bayeba d'abord ozali nani mpe okomi na mosala oyo ndenge nini mpe Jésus-Christ yango obino bozali kotatola aza nanu ndenge nini mpe aza nani mambo epa na yo. Merci napesi mbote na balandi nazali moko molandi ya prophète Gabriel Etuli ye moko mutu ayaki oyo azali envoyé de Dieu
Nazali oyo pe na yebani quand même na batu na niveau. Comment Nazali Gabriel et tout muté? Nazali apôtre Piroger Gabriel et tous les alliés yemoko. OK. Ah donc yo apôtre Piroger. Oui. Ah merci pour la précision. Excusez-moi bien, continuez le bas. Nazali moko yo nazali lokola na telemi lokola témoin na bino pona koyebisa bino bozongi ya masiya. Soki bato bakozala na badoute kaka baoyo balandaka ba Bible te pe bazala ba promesse te. Mais naza pona kolakisa bino koyebisa bino ke mobikisi asi kokoma na kati na mboka na biso Congo. Nde likambo na vandi liboso na bino pona kolobela bino boyei ya masiya esili komona na présence oyo boza komona ngai liboso na bitano ike oyo akoki kozala na doute akolinga koyeba parce que likambo nyonso bandimaka te soki bazwi nano ba précision te. Donc ceux qui pona nga koloba il faut bino ne bokotuna na koyeba kozongisa bino. Merci apôtre Piroger. Donc tu comprendre que kombo ya Jésus-Christ oye aye na nzela ya ko yola mosakolia prophète Gabriel et Toli. Yele Jésus-Christ. Oui. Mais est-ce que par rapport ya makomi ndenge makomi zali ko tel sa biso boye na nkolo Yesu Masiya Bible lobi na akoya il faut ba signe et la nisamba. Il faut d'abord ba kufi ba c'est quoi? Après avoir ba kufi ko c'est quoi? Mais tokoya komona boye na ye. D'abord le mort en Christ ba va ressusciter. Mais après Christ akoya pe akozala likolo bato nyonso bakomona ye. Deuxième venue na ye il faut bato nyonso mokili mobimba bamona ye. Alors ya bino ayeli ndenge nini mokili toza surpris toyebi te ke aye pe tomoni mpe bamort en Christ basécurité mpona nini? Est-ce que bato balandi penda malamu makomi oyo tozwaki na mokanda ya Apocalypse 17 esi bozwi basekele mosantu po avant que yaya il fallait qu'il balobaki bien. Il faut que ce soit Bible toi na Bible pour la vérifier tout tangaka samba kokoma pona pene ya koyula kelelo na ye asekele mosantu oyo nzambe akomelaki bantoma pe basakoli ekokokisama. Est-ce que c'est kokisami avant que bomo na événement ya likolo ndeko moko asonga biso na Bible pona tozwa totanga nano pona tozala ya lingala problème ezate bien la Bible ya lingala ya français pe na kati ezakuna. Oui, la façon peut s'aller, hein. Au début, verset 10, Apocalypse 10, verset 7. Totangi. Kasi na mikolo oyo anzelu ya sambo. Akoyula, tango akokoma pene ya koyula, kelelo na ye, tango akokoma pene ya koyula kelelo na ye, sekele mosantu ya nzambe ekokokisama. Penza na kolanda sango malamu oyo asekwelaki. Asakwelaki baombo na ye basakoli. Ok. Avant tout événement salama, il faut tout d'abord kolongo bimisana ba vérité. Oyo ezalaki caché, il faut ko lakisa batu bayeba. Si maboko mona ye likolo kuna, mais avant comme on a ye likolo, il faut ko bimisana ba sekele mosantu. Oyo balakaki bantoma pe basakoli, o bakufelaki liloba na ye. Excusez, ndenge ovandi wana. Aussi ozui sekele mosantu oyo balakaki bantoma pe basakoli. Bokozela kaka likolo mais promesse oyo nanu Jean atikaki aussi bozui yango promesse Jean atikaki selon compréhension na ye ndenge libiki avant ye aya il faut lingala ezamuma passe papa yosko ndenge ozali awa oyebani na Jésus Christ ango ndenge nini? Bon nayebani na ye kaka ndenge tozalaka mutu nyonso azawa azafane akendeki na église alandi parce que tolandaka message tozalaki na ba église tozali kosambela tant que ye abimi to consulter ye tolandi selon ba promesse na ba écriture na découvrir que oui azali Jésus azongi na mabele yende o découvrir ou bien yende ayebisi yo ngai nde na découvrir tango ye alobelinga na landeli ye na makomi na moni ke eza ya solo ekokisami. Bon ye aye abimi azue le rôle apôtre ndenge azwaki ba apôtre na tango wana. Oui. Akutana kino yo obaye kosala nini? Nazali homme d'affaires nazalaki importateur na niveau ya Zigida. Ti nazolo baboye Zigida molima bayebinga nazali ko dédouanier ba matungulu biloko na boma matadi. Nde natawana na yaki kokutana na ye.
natiki pe makambo wana po namoni ke oyo nakutani nango eza important koleka wana. Donc oza komisa baimboka bakolanda biso na émission bososoliki Jésus oyo babandaki kozela esi aya asi amonani déjà aza na kombo awa ndenge tozoloba na mais babaki akoya epa il faut koya na ye mokimbo emona ye mais ndeni kaka na kongo nde bamoni même bamoni ete bon na selon makomi parce que bato eloko tozolobela ke bato babebiseli Yesu mosala likambo tovandeli awa ezali babebiseli Yesu mosala na cause nini explication eza clarté ba vision eza ya mabe makambo bazosala eza malamu te nde likambo tozolobela awa bato bakoyeba ye parce qu'il faut aya lisusu ateya lisusu na mabele mobimba na bato ayebisa bango toteyamaki sango malamu esi ekoki awa sikoyo il faut bateya bokonzi ya Nzambe installation ya royaume de Dieu. Jésus-Christ yango aza na famille aza na mwasi aza pe na bana mais oui ayaki liboso azalaki pe na famille azalaki na bato pourquoi pas ye moto aye sikoyo azanga famille donc oyo aye tour oyo aye kobota azona mwasi aboti na ye selon makomi na yelobi ke po koya na ya Jésus-Christ ya liboso avant aya basakolaka koya na ye tomoni pe après quelque temps aye na babilembo oyo basakoli baloba ekokisamaka mais ya oyo yoza koloba parce que ya liboso abotamaka na vierge toyebi te oyo abotami na vierge mpe kaka ou bien ayeli ndenge nini oyo ayeli na mwasi déjà oyo atangi makila bolimbisa ngai naloba parce que déjà wana aza vierge aza déjà moto akota abotami na bosoto abotami na Marie vierge te abotami déjà azalaki de vierge oselo makomi ndenge ezali aza na bana combien Jésus Christ bon côté ya bana na moni bana aza soki na mibale wana na koloba te mais na koloba message oyo ya bemei mpona mokili. Ok, tozongela nsima tozana no apôtre Raymond Amisi. Apôtre Raymond Amisi, je pense que oyoki ndenge apôtre puis Roger bino bantoma ye azali avantage ezali ke ye azali ntoma oyo aza sikoyo na Jésus yo ozala ko rêver que Jésus il faut aya mais ye sikoyo aza déjà na Jésus oyo oteyaka wana mais ayeko défendre to bayeko telemela makambo oyo bakomona ya mabe na kati na église d'abord arrivé nano ya Jésus oyo oyebeli na ndenge oyebi na ndenge ozala koyoka message oyo esalana ndenge nini. Merci journaliste bayetando ike bakolanda biso mbote na bino lisusu vraiment makambo oyo ekokamwisa biso te bible ekoma yango deja batu bakoya na kombo na nga ntango bakoya biso tokomona bango epuis kaka bisaleli na bango nde ekobimisa bango na poasa nzete na nzete ekozala kaka na mbuma na yango motuno tuni ngai eza malamu naza koteya nkolo Yesu oyo apesi ngai bilaka na makomi na Nzambe mpona kende nanu nalobi tozaka na mokanda apocalypse oyo alobi 10 nga mpe na chite na bi totanga nanu mokanda apocalypse chapitre 22 okay. na bandi na 12e verset nakita mokie Apocalypse chapitre 22 12e a donc on continue même petit 21e verset au Rolanda natangi elobi boye parce que tandoeke sangonga oui. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Aïe, 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 aïe. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville.
Dehors les chiens. Bon, nazo kende vraiment musika. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester, ces choses dans les églises. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Par là, on est kolobanini Thomas Otangi verset ya molayi boye. On est kolobanini. Ndeko ngai makomi na Nzambe ezoyebisanga nini. Nkolo Yesu azozonga. Esengeli toyeba kobongisaka bizale na biso. Pona yebi na avènement ya Christ ezala mutu alali pongi akoyoka kelelo ekobeta. Et puis soki kelelo ebeti mutu nyonso akotala akomona nkolo Yesu. C'est alors na tangu wana jugement et enlèvement et bandi. Ba oyo bakufa basekwi na nkolo tangu bayokaka lokito wana. Mais chose étrange na mokili oyo toza mokili tambolo mona makambo. Makambo yango nde yangoni. Donc biso awa ngai ntoma nazote ya sango malamu bandeko babongola mitema bandeko bazongela nkolo Yesu. Oh Yesu déjà sazongi na liberté. Donc eloko ezokamwisanga parce que makomi oyo nazotanga basini nyonso Bible eyebisinga nanu namoni accomplissement te. Et puis koyoka kelelo wana po etalisanga ke nkolo Yesu ya azongi na namoni amuti. Mais Bible akoya lokola moyibi. Ndeko Bible elobi akoya lokola moyibi te. Soki ye aye mutu nyonso akoyoka lokito ya kelelo pe akomona. Mais eux ayaka liboso, tant aka liboso. Bape baba te Yesu aye. Non. Il y a des autres lelo aye, ils appellent moi surprise. Non mon frère journaliste ndeko. Tout ça la confusion na makambute. Koya ya nkolo Yesu ezalaki déjà avènement oyo Jean-Baptiste asi annonça yango. Bien avant. Que ezana mutu oya koyanga na kwa kofongola singa ya sandal na yete. Et puis Christ abotami. Tango Christ abotami événement et salami et il y avait des mages oyo balandaki ba minzoto pour bakine kokoya place Christ abotamaki. Alors tango ya abotami bakendaki babonzeli ye mabonza ya mutuya oyo mutu nyonso na Bible na ayebi que événement est salami pour ne pas encore réciter ndenge balekaki epa ya roi Hérode alobi bokende bogumba melaye soki bomoni boya pe koyebisanga. Malgré ça l'ange de l'Éternel a détourné qui bango chemin. Bakendaki parce que bakendaki ogumba mela le roi des rois oyo azalaki annoncé que akoya pona kobikisa mokili oyo. Tosala confusion te bandeko. Soki mutu alamuki azwi ndoto na ye aya ko distraire peuple de Dieu te. Bandeko nazola musabino place bozali makambu ebandi nde yango. Ngane na ye nakutani na bandeko baza bantoma ya Yesu Masiya. Ngai pe nalobi Yesu na mazongi te. Jésus revient bientôt. Bango batuninga soki bientôt elakisi nini. Alors bientôt wana ngai nazo répondre bango soni netando ike. Nkolo tangu ya lobike nazo zonga kala mingi te. Po mutu abongama. Alobaki te ke nakoya kokuta na kala mingi wapete apesa pe dans mokolote. Apesa mokolote aipesi ngonga te. Po mutu ayeba keno azozonga lobi.
soki oyo aye oyo ozofima te ke ezali ye mpo na nini nini akoprouve ke eza ye te. Ça va ndeko zela ngai nanu na tanga nakende nanu na hébreu makomi na nzambe bandeko mwakona na biso wana mosa nzambe akobongisa deja kuna fixe tozali na émission bososoli awa na RTVE donc toyameli bino baapôtre ya jésus christ oyo déjà bakotémoigne ke jésus christ baza na ye ensemble awa mpe toape na apôtre oyo mpe azali koloba ke jésus christ nanu aye te ekosila boni apôtre tozali na yo ensemble. Nazotanga mukanda ya Ebelo chapitre 9 na 28e verset. 28e verset. Elobi nanga boyi. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché. Apparaîtra sans péché. Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. N'habitez ma commis au Sokinga Mounabaki verset 1. Voilà Hébreu combien? Hébreu chapitre 9 verset 28e verset. Thomas Malembe Toko Tozo Wanayo Moussa Nzambe apôtre Pierre Roger. Oyoki ndenge ntema vraiment mis atukoloba awa ke verset apesi na Hébreu 9 28 balobi ke Christ donc akoapparaître akozala sans péché sans tâche mais Jésus Christ oyo bozala ye ensemble lelo abotami na nzoto ya mwasi oyo ezali nzoto ya mbindo mais tandis que oyo ayaka wana ayaka na bacondition mpe azalaka na lisumu te ya bino jésus christ ye kati na ye lisumu eza te bon soki ye moto azwi ye na lisumu nayebi te parce que depuis yo oyebi obandi mosala na yo ya kopanza sango soki osi oyoki ndenge oyambaka basali ya nzambe moto ayebi si yoke ngai yesu na ye. C'est la première fois. Mais mais avant akoma Jésus quand même vivant na batu. O bakola na ensemble. Azana ba histoire na yo ba yebi naissance na ye ti loki e komi a publier que ye azali masia. Azana ba histoire. Donc Jésus alingaka na mwasi moko na vie na ye depuis aya na mission. Eloko moko te aza mutu moko oyo asala eloko te bo wana ezali likambo ye moko atangelaki biso na Apocalypse 22:12 akozongisela mutu na mutu selon misala na ye wana ifo totika kaka ye moko ndenge aye mpona kokokisa nde maloba na ye selon yo Jésus oyo aye mission ezali nini? Mission na ye ezali mpona kokokisa makambo nyonso atikaki aye kosala contrôle na makambo mosala atikaki akuti yango ebebi. Il faut à comprendre lisusu bato, à expliquer lisusu bato Bible parce que et puis yebisi biso na Esaïe 43:25 alobi tata na bino ya liboso asali libunga pe asali lisumu. Tata ya liboso ya mokili ezali église ezali eloko ya liboso donc église oyo yebo atikaka esali lisumu etamoli mabe lokola apôtre azakoloba ke aza sur terre que Jésus azakoya oya asakolelaka nini soki aza mais siko nangi na tuno motuna moko apôtre Pierre Roger bandeko bakolanda yo bangi ba est-ce que l'église nyonso otoza nango lelo eza ya Jésus te eza ya diable bon kaka na Apocalypse 21:12 alobi amonaki Jean amonaki tempelo na se ya mabele te donc baotona osambela lelo so bazosambela kaka ndenge ayebisi yoke basakoli ya lokuta basambelaki nani? Basambelaki nyama mabe na misala na ye kaka ndenge ya lobi bakoya ngana lobi te bakoya mais basi baya déjà na kombo ya Yesu Christ. Donc bato nyonso Yesu akendaki atiraki église epai ya apôtre albisi toi je bâtirai mon église mais non yo olobi ke église nyonso oyo Yesu atiraki wana eza ye bandoki Yesu atikaki église bon nayebi te soki epesanga kombo ya église oyo Yesu atikaki est-ce que mosala oyo bapôtre basalaki
mozalaki mosala nini mpona kopanza sango malamu ya Yesu Masiya kopanza sango malamu wana ezalaki kaka bato koloba bato bakotanaka na bandako na bango ou bien ezalaki na baplace esongeli basinago mpe ezalaki baensemble ezalaki mais nayebi te ngonga wana mpe Jésus ezalaki na baeglise kaka nde tokuti awa et tout comme mpe ngai nazolobela yo lelo ke Jésus ngonga wana baeglise esalaka te judaïsme ezalaki Bouddha ezalaki makambo ezalaki ebele ngai nayebi soki Jésus akutaki bible église te mais église oyo tolobela awa ezali église oyo ye moko atikaki parce que moi église ezali euti epa na ye moko Jésus alobi que c'est toi Pierre je bâtirai mon église. Ok, mais personne n'a eu comme l'église on a eu bandeni mais bino botie comme la église tabelaka jubilé yango ezali référence tabernacle ezali ndako te eza église te kaka bino kasi bango mpe bakote ya Jésus awa ezali esika oyo Nzambe atie elimo na ye mpona kofandisa ebo baoyo bakote ya Jésus bozali baoyo to batei Jésus basali baensemble baéglise ntoma ozoka ndenge donc kodébateur na yo aza koloba awa ke Jésus baeglise nyonso ye atikaki awa na mokili basali mosala mabe cetadire basalelaki ye te c'est ça non oui donc baoyo to bazali na bino nyonso ndenge bakote ya boye ntoma oteka biso fo Jésus oui oyo bani ndeko eloko na koyebisa yo ezali mutu pour ye moko le véritable aye te tala mon frère nga nazoyebisa yo frère toza na etando eke kono mosala ye jamais de ma vie nakokroire na mutu wana et puis soki naza ngoni mpona mutu wana tokokutana kaka na plateau awa tokosolola parce que eza likambo ya bitumba te eza likambo ya boyebi na molimo eza likambo ya koswana te ye akodemontre kaka bato nyonso na mokili mobimba mais aye alobi mobesi église na ye ndeko malobo bazoloba wana ezokoengage kaka bango parce que d'abord eza fanatisme oyo moko alobi ayokaki mutu wana ntango ayebisi ye akomi fanatike na ye nde abandi kolanda ye mpona yo azali antichrist ou azali na krist oyo obi nakobenga ye fo azala antichrist donc aza vraiment etando bakoyoka mutu wana mukolo akoyane tomakeba ozo riske ozwa malédiction ndeko na nga oyebisa yo okokritike Jésus-Christ kana yebisa yo yoka munoko nyonso ekotatola mpe mabolongo ekofukama kaka na kombo ya Yesu Kristo de Nazareth. À part ce Jésus de Nazareth que moi je connais, oyo mususu akouta o Kisangani, Mbandaka, Mujimai, o uti Kisasa ao. Onanga c'est un faux Jésus. Ata ya melidi de na ye lukuta na ye. Oh, je vous dis frère. On dit que allez-y Thomas. On dit que ndona biso sai tant que c'est une révélation. Pour ça à ça la fille de Jésus de Mandaka. Mais tant que cela dit na bandeko, balobi que Jésus a fait a outi na Mandaka. C'est que après ça révélation mais même beaucoup na raté. Zelana, Jésus to le outi na Mandaka. Outi na Mandaka. Ndeko vraiment nazama ba réserve belé parce que bana na Nzambe bana besoin bazala sikoyo édifié nazama ba réserve parce que etandoike eza zanduti donc eza ba réserve pe oye mina de question que avez hier sur soya on est venu comme ça mon frère là je dis à haute voix tozoba Jésus revient bientôt batu babongola mitema na pasa kobongola motema na Jésus na bango wana il faut bongola pe motema bientôt quand 2023 Jésus azotela wana mon frère mutu ezotambola na sango malamu ya Yesu Kristo mais Yesu wana lokola ya zongi esengeli aya na Bible na ye makomi na ye ya sika oyo yepo ebongisa makambo oyo ya ekobongisa awa mais nana zolo bazolo makambo ya apocalypse bazolo makambo ya Jérémie ya bon omoni ke ngani azabu na zolo bayo nakoki kotanga nanu esanga tanga mukanda Jérémie allez-y le nom de Dieu bandeko balandi numéro zali affiché wana botina ba SMS na bino
pour awa eza ya koyinda donc makasi donc tokopesa ntoma parce que tona de apôtre awa apôtre mo bazali na Jésus sur place Christian ande ba ingénieur ozona na makambo oyo orga bosiko makambo oyo boyelanga mo le grand caméraman Patrick Louvol et je sais que chaka même baza kuna na sima ba caméra et sur l'éclat bango évidemment oyo toko découvrir ensemble bozali awa bakondima Jésus-Christ oyo te bino bozali bantikrist ngai opesinga après Jérémie chapitre 17 allez-y natanga 5e verset. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Azochité, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Tala, d'abord, la Bible n'a pas et so le bani donc mutona la kela neka mabi okoya na kombo ya kokumisa mutu ya mokili oyo la kele mabi Bible mutezo la kela mutu wana mabi Bible et la kele mutona o aye la kombo ya Jésus kokumisa kombo ya mususu ke wana nde nzambe abengi pe Jésus Christ de Nazareth te yaza de Nazareth Jésus de Mbandaka c'est grave. Mais kasi il y a un Jésus qui vient de Mbandaka aza déjà na limité awa débat ezawa ngana zotaka makomi oyo ezolobela ngai awa nani alakela mama comment tosongela osima papa na ngai apôtre Pierre Roger bato bakamwa ndeni Jésus akokobimela na Mbandaka ndeni ndeko na ngai nakokamwa mingi ke apôtre oyo aza kosimba liloba ya Nzambe alobaki Yesu akoya te opesanga pasi alobi akoya mais elenge ayeli l'avènement de Christ oyo elikala moto alakela mama olobela Yesu to olobela motu si vous parlez c'est là moko ozali molobeli nazolobela bozongi ya Yesu kombo ya moto mais Jésus qui savoir bien Jésus soki obengi Jésus motu seke na pomona yo mystique parce que Jésus c'est la parole soki okomisi Jésus motu mais soki aza parole c'est que otina bino de Jésus c'est la parole yo zalani mpona kolobela sikoyo kombo wana ke ozotelemela yango bango batinami te na nzela nini ngai natindami na mission oyo nazali naza na mission mpona ke oyo balakisaki Jean naza mpona oyo Jean amonaki parceke moto amonaki okasion ezali Jean ndenge tolobaka bozala ba réveil eza te réveil eza sikoyo ntango tozoloba ngai nde motu naye kolamwisa bino parceke bolali mingi na nkombo ya Yesu me naye kolakisa bino nkombo ya Yesu ndenge ebimi na mokili motuna ezali ke ndenge nini Jésus abotami na Mbandaka bon Jésus abotamaki na Bethléem ndenge nini kaka ye abotamaki na Bethléem ndenge mais oyo c'est Jésus abotami defo lisusu mais lobi yango bien na mokanda ya Zacharie 5:5 emonaki basi mibale bamemi efa mibale Zacharie 5:5 tanga okita Zacharie 5:5 elobi emonaki basi mibale bamemi likolo mibale bamemi nini bana mibale na mokili ok bana mibale donc bisakoli wana elingi koloba ke bana mibale wana eki Jésus oyo aki liboso na oyo aye tro Jésus oyo te loba koya na ye ya liboso na bozongi na ye ya mibale kasi koya na ye wana akola kati ntango anetemaka akola kati mais siko oyo ayaki nanu oyo susu aye susu bebe lisusu ndenge nini abotama bebe otema nalingi otuna nga mituna ya malamu bayimboka basosola yango nde mituna ya bayimboka kolinga voile elongwa na peuple congolais parce que peuple congolais azali na voile bango balobi rido epasuka nga nalobi bango batia lisusu
lisusu lido na baenseignement na baprophétie na bamakambo nyonso bazosala ndenge wana naza kolobela yo sikoyo na teme ya mission na nga ezali babebise yesu mosala ntango mosali ya nzambe aza kotelemela bilaka ya nzambe nayebi te ngai na ye sikoyo nalobaki nazali apotre ya satane mpo andima comme ye alobi ye mpo na jésus sikoyo ngai nalobi naza jésus ye alobi te naloba naza satan mpo bondima. Alors, je pense que totikali na quelques minutes pour la tochite bana ba kolanda ibiso na bokebi balingi bayeba sikoyo Jésus-Christ oyo bandeko nyonso basambelaka ntango oyo nyonso oyo basambeli vi na bango mobimba seki basambelaki na baerreur grave parce que ntango nyonso oyo basambeli vi mobimba oyo basambeli na baoyo bakufa sikoyo baoyo kufa bakosuka ndenge nini bon baoyo bakoyoka trompete oyo papa omemi biso lisusu na banzambe ya bikeko tozolobela yesu oyo akufaki alamuki edi na bala azali yo komema lisusu ngai na yo nde tozosolo edi na bala asalela nani parce que bango asalela nani mais bango basekute ok c'est là qui c'est l'homme professeur c'est là qui voilà passer quoi nayebisi yo bien ava bato basekwa il faut enseigner encore bokonzi ya nzambe apocalypse 10:10 il faut basakola lisusu na mabota na bikolo mpe alobaki na mokanda Esaïe 11:11 akopesa lisusu loboko mbala ya mibale mpo na kozwa bato oyo bazalaki non arraché biso tozali bato oyo tolongwaki na bowumbu te eloko moko ye akoyebisa bino toza kolanda bible botuna ngai mission na nga oyo na yeli na mabimi na Congo soki bokochola ngai eza foti te parce que tango ayaki liboso bondimaki te tu oyo pe koya na ngai ya mibale bokondima pe te me bondimaka na nsima sikoyo Jésus-Christ tomona ye ndenge nini parce que bino tozali baenvoye tona biso tomona ye moko en face tomona ye ndenge nini kasi yo moko kopesa ngai nzela soki oinvite ye aza d'accord mpona koya korepondre donc azali prêt aza prêt ntango aye alekanaki sikoyo na babeyamba misusu te mpona koletatre bango ke ye na ye bon likambo nyonso ya nzambe bakendaka yango presse te nzambe nde azoconduire biso Thomas Raymond Amisi oui ndeko je pense que minute d'absolu komi na suka mpona kondani l'autre komi moment na suka bana ya mokili mobimba bakolanda yo bana na nzambe ya mokili mobimba makambo ezali ebele ya kosolola me oyo eza lokola mwa eloko moko ekomeli biso ya briske bon okoloba nini ya bana na nzambe basala nini bakroire na jésus oyo aye bandeko boyokanga bazela oyo babandeli kozela depuis kala ngai nazali l'ouvrier du dernière ère kola lokotinga dans le néant pe asokolinga bina ke noko servir na ke noko salela ye makomi na nzambe elobi lisusu na Apocalypse 22 chapitre 7 et voici je viens bientôt et celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Na évité ceux qui sont comprendre ma commune bazoloba awa. Parce que nkolo batuni motuna akoya ngonga nini. Motuna ene trouble binote. Koya ya nkolo akoya. Sana bomo inayo que Jésus-Christ va venir. Il revient bientôt. Oyo bakoyebisa yo que Jésus azana mokili azolia kwanga na mpio di lukuta a Jésus te. Ngai na yebisi bino bo croire. Bible ngo elobi awa. Ere na mutu oyo akobatela maloba ya prophétie ya mukanda oyo azana ngona maboko. Donc ezali Bible ne ezali constitution na biso. Mutu alongolo na nzela wana te. Telema na moboko na yo ndima Yesu landa ye. Nanu azongi te. Soko yoki te azongi, il faut omona basine. Koko na bino peta msa kufa kale. Faut omona pe asekui. Eza lelo te. Donc neto za wana sango malamu ezana kote yama. Ba eveneme zo banda nde oya ba COVID-19 makambo ekoya ya ndenge na ndenge. Muto ya ko distraire yo te mon frère ma sœur. Jésus-Christ est réellement vivant. Mais na mabele onano anyati angote parce que Bible lobi à côté le manalikolo
parce que à cause de la sans tâche ndenge Bible solo bananga tango azotelema mutu nyonso azomona ye mais oyo Jésus allié aolia fufu Thomson alali na ndaku et pas oti na bato ke ba kolobele Jésus Christ allié et biso ngana lobi d'abord c'est un faux Jésus et puis ndenga zawana akolandanga débat oyo ekokoba bino pe bozana ba numéro sur les candidatures bokomela biso. Si vous voulez nous rencontrer, venez sur Ingende, numéro combien? 3. Numéro 3, boya botonda na plateau bango pe Jésus na bango aya na ba disciple ba ya. Totanga biso no soma komi parce que on ezalaki à l'improviste. Totanga pe toyeba ko sosola. Bo sosoli sur za kat na mutu te mutu so azu bo sosoli. Akopaka tambango. Merci. Asudwa. Alors Thomas Piroger, je pense que voilà au un message par rapport à la mission na moi milite moké aux anango au bozanango pe pour clôturer na moi de Lobasuka. Merci. Banamboka pe balandi distraction et l'équipe mingi na mokili. Boye bi ekosi biso mingi. Message ezali boye. Bozongi ya kolo alaka kibiso na Jean 16:25. Alobela kibino na masese. Awa tozo solo la lisusu na masesete. Tozo solo la ba réalité à live. Boye bango bongo na Jean 16:25 boyebi. Likambo ya mibale ezali boye. Buku muke oyo Jean monaki na île de Patmos boyebi. Na muto afungoli yango azate. Ekangami na bilebo sambo pe na seti caché. Muto afungoli azate. Muto ayeko fungola yango ezali prophète Gabriel oyo tuza kolobela. Oyo akoboya bakobimisa ya bango. Preuve oyo bakoboya ngai na yebisi bino preuve oyo bokondima ye ezali buku moke oyo aye na yango wana po mutu nyonso po bandima mission na yo okopesa eloko nini asiki Bible oyo ayesko na buku na ye oyo nde bato fo balanda asilisi ko expliquer bino awana ezali buto bengi yango buku ya bomoi tango bokososola beaucoup ya kosalela yango mais beaucoup wana bimi pona ko accompagner Bible oyo na ba accomplissement na moni bozu espace a na RTVA on a koleka na rapport on peut sa lumière oui senga ki tozo espace parce que baimbo kabaye ba kolanda na bokebi to landa maloba ya batute makambo oyo Thomas za koboya na yoki akima moko za koboya te que Jésus akoki koya parce que na Hébreu 1:5 et lobi que Yesu akozonga lisusu lokola yaz lobi boye bokende to bongama bo préparer bango babimisa bariki moye kolobake Yesu akonyata mabele te biso pe tolakisaki akonyata mabele kaka na Bible nde sika bokoyeba biso ke wapi esika message ezali wapi esika molili ezali. Merci, je pense que il y a Kosola ezali tellement ébélé mais pour na lelo ezali moi kokoso pour na to sur la makambu ngesu na malamoko pour bongisa mikolo bale balandi biso na mokili mobimba bale balandi je pense que boyoki point de vue il y a Ngambu, il y a Thomas, il y a côté Ngambu apporte Piroger, puis apporte Raymond Amissi. Ce qu'on a besoin pour participer à l'émission, pour rencontrer Bango, pour la ressource là, pour la lumière, ils allaient en avoir benga. Donc, la lumière à solo, pour l'émission Bassin Nzambé, Boyoki. Bassin Nzambé payé, Boyoki. Donc, tu bien Sibino, na émission Soli, ce qu'on a besoin, tout sur la ressource Makambo, la profondeur. Na bali on a biso bazali vraiment disponible pour nous répondre à l'invitation. Alors, nous remercions l'équipe technique au travail na biso, na simakama kuna Patrick Louvalou, puis il se lucha comme Simba Kibili assisté na biso l'ingénieur Christian Mandeba, sans oublier Olga Bossiko bazali kwana pour bosser pété na biso Jean-Mier Marodali journaliste na RTV, sans oublier Alexis Chombela. Le prophète Jean-Winnie Banda sur notre papa, RDC, je pense que RTV c'est-à-dire on a pour la Bouyamba Batunios. Donc, on a tous la lumière, na chaîne à la à la prochaine.